Ou soit tu me causes un relève. Bon, je explique ma carte. Encore yo boyi maman le bas. Maman, mais manuel. Ok, explique moi. Explique moi, ou comment couli, ou comment ça en agence. Nga mobile non la yebite. Explique moi tout qui. Et comme ni, comment ça va mentir hein? Donc yo linga na tomo. Non, moi ko tomo na ngate. Donc c'est-à-dire quoi? Ba on boit sinayo. Tobenga okaki asalaki ndumba. Donc ça va bima abimi na kola chance. Abimi ceux qui sont disant ceux qui n'habitent ma client. Donc c'est yo comme une marchandise. Toi ça na je suis innocent à tout. Toi ça y a rien de ça. C'est moi ma camion le keli ngai. Yo pardonne. Donc bimisinga le quoi vaut rien mobile moko benatane na ndaku do na yebe le côté do bimisinga est capable. Mais c'est quoi? Papa, on me peut sur tout personne sur le colo. Aussi bien moi. Yo ko vivre dans un batabat. Bila pour toi batabat. Yo. Total à soko bima. Ce que yebaki onga lo babongote. Total à soko bima. La go tia vino dans chez nongo zo babongo. Yo tia vino dans yo. Na koti na biku de tena za c'est plateau donc puisque ma besoin ba bando tout nanga. Eza nini? Soko takala ko porter tout de suite. Papa soko takala ko porter tout de suite. Oyebi nga ite. Oyebi nga ko banga eza ko komate. Cette za fille oyo à travers la carte agence nanga. Ok. Et je déjà temps. Otozala na ya travers so ya seli musana akei. Le kola baninga nyo sonenge bazala za ye mon côté. Désormais, bravo Jésus-Christ et Kokita na Lubumbashi, bana Lubumbashi, bana Kolozi, bana Likasi, Chic Mukadi, Aokita sur place. Na kata Lubumbashi, bana nyosa golf wana, Luala Balikasi, Tozoya. Bwana Yesu asifiwe, mubarikiwe kwa jina na Yesu Kristo aliye haya Mungu wa mbinguni. Bien-aimé l'apôtre Moïse Nazoya Lubumbashi. Bravo Jésus na mboka na bino. Tozoya kalamingite awa na Lubumbashi. Je crois au Lingaka, bravo Jésus, au Lingaka Thomas Fabien yo azoya. Bien-aimé dans le Seigneur, na pambo lubi na kombo na Yesu place sur Bolanda ngai, ngana za madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na ko solliciter batunyo so yamite ya malamu. Oyo baluka ka place ko sunga, o baluka place ko pesa mbongo na bango, tala place malamu ya pesa mbongo na weza na orphelinat chez la Mwanda, tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te, ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na ba église, tozo tonga a cadre moko pour na bango, pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien-aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon Ezali mal bolamo avant d'être ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma bobo, tout continuer œuvre tout bandit, et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir des 3W. Là, je vois chez Bissot Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir. Étant donné la présentatrice de cette émission, bon, s'abonner massivement, aimer la vidéo, liker. Vous ne serez pas dessus. Cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Aux ananda fokotala makambo koleka na mingi mingi toko senga ete tomizonga
totala kati na biso esengeli na biso totala bisika nini oyo tobebisaki place nini tobebisaki na nzambe place nini tokanisaki baninga binemi toyibaki wapi tokitaki makila mpe tobomaki esengeli na biso toconfesse se repentir parce que la repentance c'est un changement d'un état à un autre parce que quand tu quittes le monde oyo tobengami nature satanique ok na nature obengami la nature de Dieu c'est-à-dire esengeli na mutu a changé c'est-à-dire to se dépouiller extérieurement intérieurement na kati ya mabe na biso na kati ya masumu to kosala tango nyonso tout to se pardonner parce que le pardon c'est une puissance qui libère parce que Matthieu 6 à partir du 12e verset l'Éternel nous dit il faut nous pardonner les uns et les autres parce que ceux qui nzamba kolimbisa biso tango nyonso pourquoi pas biso bato toza na se na moi kanisa ndeko masumu boni oyo salaka na se na moyo nzamba kolimbisa chaque jour bo mabendo kasalio ndeko asalio mabe pourquoi pas kolimbisa esenge na biso tozonga na se le kulusu na Yesu Christ Masia car c'est lui le chemin de la vie et de la vérité c'est Jésus Christ de Nazareth esenge na biso tozonga pa na ye parce que Christ revient bientôt oui c'est vrai mais nga baka Christ azali aza déjà na ndako na yo aza na musala azali place nyonso to kotamba parce que le Saint-Esprit est là pour nous guider et pour nous diriger. Merci beaucoup à l'équipe technique Bomba Shobiso Télévision. Là, je vois Elias Sinandoukou. Pourquoi pas mon solo? Déjà mon solo, pourquoi pas Mamie mon solo? Il y a beaucoup de moments hier, souhaiter bonne fête de maman, oui. Nayambi yango, malheureusement, bon, ça dans le côté sur le plan spirituel et ça, débat. Nazong ici, bonne fête. La maman surtout au bazolanda biso malgré biso to feta ngote c'est pas biblique. Voilà, merci beaucoup na Fatima Zota, merci beaucoup na bandeko surtout ba otala biso pourquoi pas maman Déborah de pour la France et pourquoi pas à Sidonie Kalenga depuis Lubumbashi. En tout cas bandeko biso tozoya Lubumbashi. Tozoya Lubumbashi tina likasi kuna tokokoma pour se mobiliser vraiment ébélé pour na oyamba équipe ya Bravo Jésus bientôt à Lubumbashi je crois dans quelques jours et que ça l'a vraiment malamu mingi. Merci beaucoup na ba étudiants no so IPC. En tout cas, surtout les étudiants, en tout cas, les jours na kota qui na kezo téléphone, tout va bien. J'étais étonné, waouh, il y a quand même des gens qui nous suivent dans la République démocratique du Congo. Voilà, en tout cas, Nzambelanga, après ça, les Peboana aussi, ça va classe na bino. Voilà, merci beaucoup. Na bande konyo surtout au bazaba membre. Il y a Bravo Jésus, va soutenir Bravo Jésus, boya, bobenga, bozo sabiane, bozo benga, maman wetina sadere, ils ont malade mingi pour na ko mekako tombo la lisusu émission so Bravo Jésus parce que toi na baka ebele, o tozo yamba enseigner. Merci beaucoup, nzambelanga zanga te ko pambola bino, vous avez besoin de soutenir l'orphelin, n'hésitez pas, le vieillard, n'hésitez pas. Décembre tokenda ki totala ki bango, c'est déjà 3 mois en non toke rendre visite mais ils ont comme ça déjà qui réagir par rapport à ma sombre tinda qui déjà ce qui est comme moi na ba monto to linga kana ndeto kokende kotiki na ba vieillard ba pampex bazolela et puis ba orphelin na biso il faut to ke kotala bango parce que comme dans mois de mars ça fait déjà 3 mois en gros to rendre bango visite benganga na numéro na la plus 243 81 00 27 303 oliko koma kolo lo pango olingi vraiment kokoma kolo pango za na posa ou avertir mbongo no na mutuka te mutuka lobe koma ba dépense mais le pango ezala kaka etikalaka ekotika lobo sommet le pango on a $3000 $2500 $4000 pourquoi pas $5000 mais après une année après 6 mois après 10 ans le pango a une valeur. Benga maman weti na numéro na pesi na plus 243 81 00 27 303 eza numéro na nga ba terrain na sele bambou to soldé prix moko abordable promotionnel boye belé eza 20 sur 20 na sele bambou so komika na daipen wana ya na route moko esa nete me mabiso na entre terre et ciel oto benga nécropole 2 c'est juste là. Mutuka pene zo biso comme si biso tibisika mabeleza eza vraiment kitoko na lingi biso nyonso tu toza pe na besika na Kishasa otonga na modèle olingaka olongwa locataire nanga monte na plateau nazana ndeko nanga otomeka ko s'échanger durant cette émission. Je dis bonjour Yaya et soyez le bienvenu. Bonjour maman.
Vous allez bien? Naza bien makasi. 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 Ngalinga bongo. Nalinga mutasa bien makasi. Ata soki problème est ça mais mutasa la vraiment en forme. Babengo na kombo nani? Kombo na Cynthia. Cynthia. Oui. OK. J'ai une nièce peu comme on est Cynthia. Ah. Vraiment. L'enfant de mon grand frère qui s'appelle aussi Cynthia. Tu es chrétienne? Oui, na chrétienne. Tokoki ko sambela va to solo. Problème est atteint. OK. To sambeli. Nzambe tata to tiki moment on a saloboko na yo tika ete kembo pe lokumu ezonga pai na yo Seigneur maso to kusola awe pe soka lokumu to tiki bandiko ba kotala biso bisika nyonso un peu partout dans le monde. C'est toi qui sonde le cœur et les reins. Il y a eu des problèmes, des difficultés, des soucis. Parce que le beau qu'on a quitté Kangola et Bikisa, tout sengi la paix, la République démocratique du Congo et ta volonté du côté de l'Est, Seigneur, totiki karayonde okamba Est. Pour l'Obani, to eka kole la ko implore miséricorde na Est. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Oui, ya Cynthia. Nini memio. Merci maman. Ya liboso na sepelaka na émission na bino. Na landaka bino, donc natalaka bino vraiment. Eza na likambo moko ekomeli ngai donc nakoki te kogéra nga moko. Yango na préféraki na ya epa na yo comme oza mama nameka mpe proposer ka o epa na yo peut-être awa na solution. OK. Likambo ngo eza nini kasi? Likambo ngo eza mobali na nga nazalaka na ndako. Tobotani mwana moko. Donc oza bozala na mobali? Oui, na mobali. Nga na mono apparemment c'est comme si oza hein? Te na mobali. Na mobali tobotani mwana moko. Mobali na ngai malgré toi débrouillard na ye mais apesaka ndenga mbongo. Eloko esalinga boye convier lokwa na bana mona ba camarade na nga bana manga na bar ba bimisa ba mbongo do ba sala o esengela ki basala comme singaye na banda osala ngote nde na ndimaki na landaki bango na mviyaki bagenda ko kotisa ngai esika moko melinga problème ya makasi na libala na ngai. Na mobali on boboti? Na mobali to boti. OK. Ah donc c'est-à-dire si je comprends ezaki nde ni bobala na ki? Expliquez-moi un peu. Na balate maman. OK. Na balate ndeza kaka ke boyi vana mobali asente nde atanga na ndako. Ba parents na ngutu balobaka basilika makasi ndenge mobali atanga na ndako abala ngai te donc makambe belé kaka. C'est qu'on voit qu'ils aiment moi mke. Plus que ça. Oui, na qu'ils aiment na âge à 18 ans. OK. Oh là là. Moi, non, ce qu'on cause en âge. Moi, on a déjà 2 ans. 2 ans? Oui. OK, d'accord. OK, vas-y. N'envie qui ba camarade. Nde n'aki na ba source nini o ba camarade na ngai bazalaka na ngo ba pandaka ba mbongo na ba niveau bongo. Nde ba memaki nga na agence moko boye. Nakendaki kuna na kuta na mwana mobali yango asinesenga mikanda. Ndenge zana soki patron moko dika moko aye apa bima na yo apesi yo $200 ou $300 nde boke bobimina ye ava okende bima na dika na fo obima na mwana mobali wana donc nasala yango mede fois ondimaka na ndima oui na sina contrat. OK. Makambe komo komela mobali na ngai donc impossible tous les temps on nga na bimaka na badika wana mona musala mobali na ngai e marché te bambonga mobali na ngai donc komo donc sike zo kende zo yebana te toko vanda to sola makamba bien to sala ba projet na mobali soki kana meko bimaka na dika na nyoso pamba. Semaine passée à mbali na ngai autokozwa mbongo moko boye $500 na ndaku donc bakuna ba koteli biso mbongo nyonso mama mbongo nyonso kei na we batino osala ndenge nini comment na ko expliquer mbali na ngai ke source ya makambo o eza ngai ngapona bibi ke nga na malheur ya mbali na ngai mama na bitino osala ndenge nini.
Zela no ya Cynthia. Et là, on y fait remarquer que yondoza porte malheur. Il y a relation na yo. Ka pour $500, baïbaki. Ah, maman. Il y a pour $500 te. Mobile na ngai azala etwa na cabine. Charger ba téléphone. Be bloque belé ka. Ayaki na ndaku ndezo na kai kuzo beti matu na ndaku aya kulia. Bana moko ba bengi o cabine peli moto. Bloque nyonso eziki. Ba téléphone ba ta cher ezaki wana. Mais le roi nga pe na sala makambu na ngai. Ayaki na mwa mbongo na pesa mobali na ngai afuta ba biloko ya bato. Mbala akendaka banzela mai, akendaka kosomba babiloko kanda ezalaka. Wana tango kabine eziki azongeli kope mosusu. Tango kabine eziki nde na ya kopesa ye mbongo afutaki nyonga bato ba telefone ya bato. OK. Nde avandaki mwa 2 semaines ayokende nzela mai. Okende ayokende mai azwi biloko akotisi na nini. Babenga ba bannière ba bato. Azongi na endaku tovaye na biso na mbali après 1 semaine 2 semaines boy babengi biloko nyonso zindi na ngona mai. Oh. Na vandi nga moko na meki ko tuna pa ba camarade na meki ko expliquer balobi na ngai eza donc eza source moi si mtasala ka bongo so zo bima de ba misala mbali e ko marcher te. Na meka ki mpe kozonga pa mwana mobali wana abimisa ngai na contrat na bango ona signa. Et mwana mobali na lebi lokwa na signa da contrat moyen na bima ezate. Na yebite na kosala ndenge nini parce que msala mbali na nga ezo marcher te. Okay. Mais fois mama soki na bimi na badika wana na yaka pe na ndako na bima pe na mbali na ngai. So na bimi na mbali na ngai nde bamakamne ezo beba. Autoko bomba mbongo na befali aya ko abala nga pesela nga masanga. Mbongo nyonso mama na nzele kenda. Basala ki musala moko boye na bakamaradi na ye. Bali akabwela bakamaradi ne mbongo. Bakala bango na nzela. Mama mbongo nyonso china zolo baboye. Mbongo kenda. Source wana nyonso eza ngai. Ngam na memi source malédiction pa mobali na ngai mama. Na ebite na kosala ndeni poso na meko expliquer mobali na nga moko akopoma nga ya kotala. Jara contrat ni bosala ena mutango. Pour contrat na mama ezake soki obimi na jika wana apeso $500. Afo bima na jika wana mwana mobali wana wasilisanga contrat. OK. Na bimi na ye. Oh. Oui. Après ko bima na yende akolekisanga pa jika na so bina jika na $300, $500, $200. Donc bossé au signé contrat de bobima na mukolo. So si je comprends bien ndeti moi agence. Oui, agence c'est ba fille donc moi na mbali wana donc atana ba fille na ye quoi, ba fille na ye wa salelaka soki kopeye pour na sala na soki kopeye bengi ngai ki kopeye yaka nde na kei ngape na ke sala makambamo. Bokenda ernio surtout mobali no remarquate o sala ndeni yo mosa libala obima ndeni expliquer bisono. Mobali na ngai na ndako remarquaka te po yin mbali nga bimaka na ye po ezana ma chaque jour te. OK. Neza ki basa bandumba bakesa te wana za bongo te. Wana za ka soki ke kopeye lokola moi mbala ta limero na nga obenga ke kope koti yaka nde na kei. OK. Suna kei na bimina na moi mbali wana apa centre ngai et pas dikana. Oh oui. Donc à chaque fois quand zela oh là là mais ça c'est grave. À chaque fois ceux qui contre nini appelle les koti avant que kosangana na mutu mususu il faut bimana na ye. Oui, il faut na bimana na ye. OK. Pour exemple contrat d'atu signa. Ce qu'on a loko na monique na ndako na nga makambo ezo beba nyonso to sala na mbale simba te.
ezosimba te yango na se décidaki nakende pa mwana mobali wana abimisanga na contrat wana mama mwa mobali na boyi. Parce que quand on vous avez par pied, de bouche à l'oreille, ils ont des... Vous savez ni en fait, pour mutabo ya contrat, ils ont qui mwana mobali wana mama po aboya ngana bima na kuna nini na contrat na bango. Non comprendre été azo yebisanga ke ava ngana bima na contrat wana pona zongisela ye $500 fois 10. $500 fois 10? Oui. Pourquoi $5,000? Nayebi te mama na ngai na kosala ndenge nini yango na yake pa na yo parce que nayebi ke awa ngana ozwa solution malamu. Parce que exact sur papier. Exact, oui, elle a papier to signer vraiment na papier. Moi na longwa ezati. Parce que $500 fois 10, $500 fois 10, et ça là en fait je comprends pas. Vous tapez sur le côté sur quoi sur papier, il y a $500 fois 10. Bon ça l'affaire, yo mon moni qui osait se sentir sous à l'est. Comment c'est fait il y a zo ibsuka photo aux c'est les $5,000. Est-ce que la contrat la mieux c'était ça? Maman alobi bongo parce que premier jour na kendanga kuna apesa ngai $500. OK. Na somba bilamba, mafuta, ba plante, donc biloko na biso ka ya basi. Na changer. Nde nazwa na sela ka $200, $300 na pesa ka mobali na ngai abakisa na makambo ne o asalaka. Donc yangwana alobi avant na longwa c'est que fona zongisela ngo fois 10. OK. Aboyi azoyebisa ngai ke ye kuta ko bina projet abala ngai oh atanga na ndaku na ye parce que bakope bele ndenge yaka balukaka ngai. OK. Donc mbongo mo ekende kote mususu ezate atanga na ndaku na ye. Sko bosuka ndeni bilombale. Mama to suka na ndenge ni ekende kana ba débat donc tozoki ma solution bien te. Tout ça bien parce que ngana lingi na susu makambo ana te na lingi suko sala monte. On s'appelle na $5,000 te opia. Na zana mama na minute ezate. Na na ngote ndinga zana akoma kutu benga ngana ba telefone linga kutu koyamba ete. OK. Na linga kate po akoma menacer nga makasi na linga te. Ya ona mona ki oui, na ba menace on ça quel genre de menace en fait? Désolé que buto abengo na ba telefone donc abengo donc azo brutaliser yo. Yo na mona ki mama do eleki yango na ndima kina ya pa na yo parce que na yebi ke awa na onza solution parce que nga moko so na bina bisa mbali na nga mama na nga akoboma ngai parce akoboma nga makasi na yebi ke yo so ko bengi mbali na ngai yo moko meki ko expliquer ye mama na yebi ke pa na yo to onza solution. Zana tuno question avant to benga mbali na olobi so zui ba mbongo contrat liboso tongo zo 500 na lingana comprendre mobali no aza ba cop moko expliquer azo bunda vie tango pesa ke mbongo atuna rote ozo mbongo wapi atuna ngai te mbali na nga pe ayebi te ke na bimaka na kendaka ba cop wana na yebi problème na nge ezali ye mutu azozo soin na yo oza nkata ndako na ye na mwana olobi aza na 2 ans. Oui ana 2 ans. Parce que tango yele loko lokwa $300 aotuna te place wuti mama atuna kinga mama na ngai na defisa bilamba na ngai na kenda zandu somba mapapa bilamba maputa na defisa tant na pesa ki atuna kinga ne seteka na mbongo na ngai na debuyaka yango na pesi yo pe o bakisa na o yo sala kama mukiana sala ngai po bakisa. OK, c'était ça en fait. Yo moya landelo penda te makambo sala o sala ngo parce que eza musala ka o sala to eza sous couvert. Na sala ngo parce que na mvia ki na sepela ki ngapo na ndima ki nde banika bazwa mbongo ebele ngape na zwa mbongo wana na sala makamba grave. OK. Sko posa no ezali to benga mbali no. Oui, posa na nga parce que na ndaku na nga makambo esimba sute. Posa na nga obenga mbali na nga aya awa yo moko meka ko expliquer mbali na nga. OK. Ndeko oyo aza na agence ba fi wana. À part ba camarade nous eza ba fi mususu. Oui, toze belé. Toza comme belé. Bobi makana ba jika. Ba jika ka tena ba patron donc so monika ko na mbongo na yo.
Dans tout le monde en fait. Ouais. Na Congo, Ouais. na province. Wana ezouta poto donc batebele kaka. Te wana ekozala mie na tuna ndeko ye moko mokolo agence. En tout cas ekozala mie mais na olinga nazo ye na téléphone pour depuis na banda obenga ye aosa ba refi. Parce qu'on a sa mo stratégie mo boye nga pe na posa na kota na agence wana. Na yebisaki nga pe na posa na kota na agence mais na posa to kutana. Ezali moi difficile pour nazo ye na téléphone. On a redéplacer te yo nde yaka boye na bobiso ma moto salara to mona na penza te mais na insistaki na yebisaki na télé carburant na makambo boye na nga na brancher ba cop mo boye bien. Mais espérons qu'il y a boya. Mais mobile non de mutu ayaki. Na lingi na yeba est-ce que ceux qui mobile no akoti oyebisa ye makambo yo tu expliquer nga. Mama oyebisa mobile na nga eza problème te. Parce que na posa kimia ekota na foyer na ngai. Pa na nga moko so na meko expliquer mobile na ngai na yebite so ko sala ngani. Na se préféraki que loka nga na expliquer yo moko betela mobile na nga ka ndenga na expliquer yo. Nga na yebisa mobile na yo. Yo moko okokate. Na okokate na présence na ye. Na présence na okokate. D'accord, OK. Tous à pause. Et puis tous à publicité et puis on se retrouve. Merci. Désormais, bravo Jésus-Christ et Kokita na Lubumbashi. Bana Lubumbashi, bana Kolozi, bana Likasi, Chic Mukadi, Aokita sur place. Na kati ya Lubumbashi. Bana nyosa golf wana. Luala Balikasi, Tozoya. Bwana Yesu asifiwe, mubarikiwe kwa jina na Yesu Kristo aliye haya Mungu wa mbinguni. Bien-aimé l'apôtre Moïse Nazoya Lubumbashi. Bravo Jésus na mboka na bino. Tozoya kala mingi te awa na Lubumbashi. Je crois au lingaka bravo Jésus, au lingaka Thomas Fabien yo azoya. Voilà, merci beaucoup. De retour sur ces plateaux. Orphelinat Yangoana, chez la Mwanda, Fondation Yangoana, Construction Ezali, Bobenga, ba numéro est affiché chez la Mwanda. Pour contribuer pour la banane à biso, tous en a besoin vraiment. Il y a soutien à bino de la part de la Fondation chez la Mwanda. Vous avez besoin comme à quoi le pangu, ba Teresa Ali, maman oui chazongi Jesus. Azongi Jesus pour na koyeb sabino ba Teresa Ali. Eza tellement belé mais cette fois-ci le prix est tellement promotionnel plutôt. Promotionnel c'est-à-dire to tchango na ba prix moko abordable. Ndenge to bando te kango liboso te. Eza 20 sur 20 terrain ezali vraiment plat to zwa pena mutuka to koti ti liboso ya veni ti liboso bisika terrain ezali 20 sur 20 eza lopango wa munene oza pena besoin zwa double parcelle ozwa 3 parcelles okangisi peut-être oza na besoin ya projet moko ya munene toza wana bobenga bokoma bakolo lopango na sele bambou juste daipen ya na prince moko e matande to kende côté ya prince moko ezala boye to ke malukuti mais prince moko ekota boye yango wana nde bisika ba terre ezali juste na cimetière na biso ya sele bambou o to benga nécropole 2 nécropole 2 eza wana entre ciel et terre ba terre eza wana eza vraiment kitoko mingi ba prix ezali wana to wana posa bino nyonso tu bokoma bakolo lopango bobenga na plus 243 81 0027 303 bana bakomi na ba trimestre minerval bobenga bo soutenir bana pona minerval pona kolia ba vieillard pe baza na besoin ba pampers et kozala malamu mingi ya Cynthia on est prête? Oui maman na prête. Prête. Oui. Siko ba camarade no bandeni baza bien o ba mema okuna. Maman, ba camarade yango nasokipa na bango soute. Okipa bango soute. Nasokipa na bango soute na landela su makambo na bango te. Parce que na lingi su ba vie anate. Siko si ça arrive que mobile no akotia. To expliquer makambo o to ndi to expliquer. Bien le boza poso battre la kimia na foi. Nous a sans que mobile no pardonner. Maman, nebi ke na salie ya mabe.
nasali vraiment ya mabe makasi soki akolinga kolimbisa ngai te mais nga na se décider kaka naloba vérité oyo ebombami kati na ngai. Ok. Nayebi ke epa na yo ntango koteya ye peut-être akolimbisa ngai. Ok. Mais tu sens en toi que possibilité koyi kozala pe koyi kozala te. Donc oza ko s'attendre na réaction mobali no nyonso koyi koya sur le plan positif ou négatif. Maman donc nyonso wana nandimi yango ka parce que naza malheur ya vie na ye. Donc nyonso kosala maman. Donc voilà, d'accord, merci beaucoup. Non, kolo biso mingité, le kolo bakinga mona expliquer mobile no, je pense que son mobile a commis à quota, papa mon solo, mobile à quota pardon parce que on doit en finir je sais pas ce qui ndeko azali à quota vraiment, mobile à 5 to me ko sola na ye. Ce qui peut kuna bo vérifier nga téléphone bandeko nanga, tota ce qui boss ya nani a commis. Pour ezala bien en tout cas na posa na pour mi tout ne se bela retourna. Bonjour papa. Bonjour maman. Cynthia. Oh. Donc on a tiko na ndaku na kaso zana mais yo comme de a. Oh. Vous comme journaliste hein? Mais les autres non, comme journaliste. Ti. Mais c'est quoi ni? Papa, s'il vous plaît. Mère, excusez-moi vraiment. OK. Excusez-moi. Na ekamu singai. Oh moi sinanga. Ah, ok. Mais là, yo moni awa subitement, ne comprendre te. Kasata soaza moi sinon kiti pata mongongo. Tomona ngate. Na mona kiyo. Na peso sou bonjour, fanda to souraka. Bonjour. Prenez place. Problème est ça? Te fanda na lingo vanda. Likambo ezali me vanda. Si. OK. Ndeko. Babengo na kombo nani? Ouais, Derlin. Derlin. Derlin Mikanda. Ah, Derlin Mikanda. Ba Mikanda? Mikanda. Yo za ba Mikanda wapi? Mikanda. Oza kaya poste to Mikanda ya malamu. Mikanda ya malamu. Mikanda ya malamu. Batamayeli. Ya Batamayeli. Ce que tu es sage. Oui. Très intelligent aussi. Makas. Moi j'aime ça. Na lingina kito non température. Exactement moi likolo parce que makamto singato sola sikoyo. Il faut apaiser non esprit na yo, d'accord? Bien sûr. Ndeko no nani moi sinon plutôt aza journaliste était. Et comme singa maman. Première fois na monde il a oh mais comment présenter mission? OK. Ngam taliboso bando ya manga bendeni. Te. A comme journaliste était mais ceux qui passent à posa il y a comme journaliste formation ezali to encadré. C'est ça. OK. Mais ndeko nda benga kyo madame na yo. Aza na posa ayebiso makambo oyo yebaka te. Oyo elekelaka ye na vie na ye. Oyo oza mobali na yo oyebi te. C'est vrai. OK. Mobala ye? Cynthia. Oui. Ma maman est ça vrai. Mais nous autres na yo ti. Donc au tiki ngambala moko yo directement et pas maman. Et sans que auto sur la na ndam. Hein? Mais si nous autres na koyebi ça nga boni beko ah. Bon le moment tanga mafuta boy. C'est quoi? Mère. Ça va na yoka. Boyo yebi likambo to bando tomboka. Ikamusinga maman likambo zala entre ngana et moi c'est ma femme moi c'est ngai. Obala? Oui, na boti na ye. Ah, boboti kaka. Aza moi c'est ngai ya ndaku. Nazo préparer contre ah ni non il faut na bima na mona ba parents ndenge zala. Ah. Et kamusinga na moni ba moko ye awa na yo boso. Ba bozanda ka ndaku moko. To ndaku moko. Ba parents na eno ba yebika na ka ezeni. Ba yebika to bota mais ba yebite ke yo ba melelo ko benano te mais. Bongo ko baleka mkonini. Mais les préparations ayebi très bien maman. Ayebi ndenge nazo bunda pona luka moyen ke na bima na famille na bango. Yo zaka bon je moi na botisi. Mon après mikolo aza sous moi sinon. Non. Maman, aza moi so ya liboso na kuta ene na vie na ngai. Et le lotine la botina ye ayebi mobali mususu te. OK. Et a pas ka ngai. Akaye. Ya wana yebisa ngai na vie jamais na koko il faut na personnaire. Ndenge na so ki yo excusez-moi maman pour le thème la vie est vierge. Ah OK.
Et là, yo botana ye na garder les autres années ndako moko. Quand il y a une situation où on a des gens qui habitent là, na meka ko se débrouiller na luka le fils qui famille va reconnaître que tel Cynthia azarana mobali ki ngani. OK, moi symbole na. Moi symbole ndenge za na famille. Mais et comme singa pumba moko na moni makamongo zo yebisa ngai ngako mobali moko ya palais na yebite mais peut-être yo mutu musula muso yedango yango zo kambusa ngai. Ah oui, biso émission na biso ça bravo Jésus. Les alliés émission moko oyo topé ça un peu protocole va topé ça ba solution oui d'une manière mais solution à solo et vous t'as pas nzambe. Mais tozaka ka juste pont où et permettra que moi ba biloko mutu akoka ki koloba na ote na ndako. Moi ba réalité moko zo passer na kati ya vie ya mutu ezaki lokola moi caché mais akoki oyebisa ote ayepa na biso biso tozaka pont où ezo permettre biso to yebisa yo likambo ezo tungisa nde. Et puis ceux qui te montrent que tu peux trouver la solution sur le plan spirituel, tu peux na aide parce que tout autour de nous on est les serviteurs et les servantes. Donc c'est une chaîne chrétienne. OK. D'accord. Dis-moi ça m'a pour moi aussi les gars. T'as vu ça dans mes bails tout à moi OK. Moi si a tiki parler na ye pour contacter mutu na jali soleil anda kuna ye akenango et ça là mais limbisanga pour moi. D'accord, merci beaucoup. Okay. Ya Cynthia. Papa zawana yebise. Maman, il m'a expliqué. Bon, papa nanga. Talanga na kimia nyonso. OK. Lokola ndeko azoko koloba te, maman ayebisaki biso azana makambo moko ezolekela bino mibale na ndako. Oh. Oui. Biso. C'est voilà problème est ça. Hein? Maman. Toboite mobali, mibali bazala bango kolula. Mais moi je suis différent. OK. Na moi si na ngai. Bandana lova mono yo maman nanga na kosote. Na tikalaka jamais na betaye. Na tikalaka jamais amona moi si mususu ke derrière alingi. Non. Na batelaka love nanga po soki mobali okomi da kubima okomo fungola ba porte ya malheur na ndako. OK. Na bisa Cynthia na Cynthia na pasi na bisengo. No azana yo. OK. Donc na tikalaka ko débat au problème non. Et azana fimo ko très sérieuse poli. OK. Wana côté la été. Et na moi nga été ke ona mobali mususu. Ye pa moi nga tina mona mwasi mususu. Donc toza bolingo na biso to sala ngo na yesa kanzambe na bi bomba biso. Ti na mona bakoko na ngai à travers moi mwasi. OK. Yango nezo kamsanga je suis étonné maman no zo sanga ki abi nous a ba problème. Oui, ba problème ezali peut-être ozoko ignorer hein. Ba problème eza c'est pointé. Na ba point ba respecter ya bolingo. Oui, c'est bien que ça la prière wana ba vous encore trop jeune. Faut toujours faire des genres de prières pour que mais ce problème faut les a moi mato milai moi banzele etenga moi mingi et tant que ba jeune ba ngomba les ebele là il faut faire des prières comme ça mais un problème en ezali a expliquer biso ozwa qui est nengo tsolo qui ozwa qui est vierge à Boten à 18 ans abi boza à moi à 2 ans. 2 ans. OK, je pense bien si je calcule peut-être 20 ans. Oui 20 ans. Azana moi na muke so otali kaboye malgré déjà comme mère. Problème ezali likambo ezali ya Cynthia na loba Maman loba. Mais na moi le wa complice benino. Bon. Likambo ezaboye. Ya Cynthia azana ba camarades, oyebit. Elle a évité na ba camarades, azala vraiment na bango. Azala na bango mais na évité vraiment ba mebele bili. Wow, pekisa ye. Elle a pekisa ye. Ah OK. Magro pekisa ye mais avant pekisa ye na évité za qui con. Mais tout ce que je sais, je raconte ce que la sœur nous a dit. Que ba camarade na ye wana oyo pekisa wana. Enviera bango. Na ko envier wana esenga kike asola na baninga.
bino boza boye na temps boye baninga bayebisi pardon yo so pona déjà mobali obota boye na boye molingo vandaka na mobali ana na eloko te boye yebisi bango te déjà na sina boti mwana sa autrement ezate na kobota na mibali mibale te ya sente ça bongo oui ça bongo na kobota na mibali mibale te tout consort on a fandi kabilo bola kisanga kaka ni na kosala so e-commerce na te kabilo mabo bon ba yebisi te za commerce te to na jeune moko jeune wa ko fungololo makambo oko momona pe ba $100 ba 200 ba 300 on a ba camarade ne ba camarade ne ba yeba memi na agence les agences ya ba jeune fille oso yoka delika moko ba agence na yeba agence oyo mema roza biloko okotinda pe biloko agence mo oyo zo lobana tuka parce que ba agence en osko ya ba fille bakoma ba koli yo kino makamba bon te na ishasa oh oui koli koli on est sentia mais toki na continue ça va ça va ok nde komaki bakomi kuna kokoma bakomi ba signé contrat ba présenter ndeko ma sœur Cynthia et pas noko wana puis ba ndi ko solo là ba on ba salika pa na bango ya kokutanisa Cynthia na January ba on ba January na ka ndi kolo agence wa yenda za na ba koli ya ba fille OK maintenant yo sala ke Cynthia ayebisa biso za posa okoma ko travailler nanga il faut signer contrat c'est contrat ou contrat bandi pe ba signer pe contrat ngo ezani Cynthia na loba Cynthia me permettre maman loba ou soit yo moko zo relève bon yo explique nga kasi encore yo boyi maman loba mama be mana yo OK explique nga explique ngai okoma koli okoma sa na agence nga mobile na yebi te explique nga toki maman yemo asilisa ba mais yo tinga maman pona nini ben comme nini okoma ça va mentir donc yo linga na tomboka non mona ko tomboka na ngate bana fa non mona na tomboka te noko tika na silisa mais tu ce qu'on nous comprendre te oko comprendre so ina sa ki yo ne na sina bandi ko comprendre bon il voulait maman là en tout cas comme moi le roi comme si le rôle là bon et ko sala ke ba signer contrat na contrat les années noko wana azan agence ba jeune fille o ya tekaka bango koteka bango ezali koteka lokola ya ba faire ya ba copte pas ça soit teka bilamba te ateka bango c'est-à-dire et pas mibali misusu c'est vrai donc wana eza agence anoko wana soko ye ateka ba jeune fille et pas mibali misusu va continuer c'est bon mais continue OK koteka wana tekaka bango chose grave oyo naoki na monoko madame na yo eza ke ye pa ndima e contrat Cynthia andimi contrat noko wana apesi ye $500 mais expliquer nga na changer ba position te nga aza à l'aise expliquer na $500 wana asomba bilamba changer teni no bateni musu omona Cynthia na ndako ana bateni mususu ya lata Cynthia nga akomisa ekoko na ndako abimi na ye pa koma jeune merci bien na bateni wana nde akomaki kozwaka jo wana bengaka ye soki mobali moko aye to boss moko to jika moko peu n'importe mobali nyonso tu ya catégorie nyonso tu oyo ako se présenter na agence azana besoin ya mwasi ya critère ya Cynthia akobenga ye mais problème ezani
avant yo kende osangana na client na bango client ya garçon na benga wana disait terme client parce que ba benga ba client il faut na nous yé Cynthia abima na mukolo agence après que bima sona mobali mususu donc c'est-à-dire quoi ba bon sinayo to benga onka ki asala kindumba Cynthia yaya asoba ko silikatete Cynthia yaya pardon na sisi non te mais oui sisi message te donc Cynthia va bima abimi na ko l'agence abimi sous ceux qui sont disant ceux qui n'habitent ma client donc Cynthia yo comme nos marchandises mais et si les bons bateaux évoluent belle solo musu sezali bende kasi bambongo ngo apesa ka hot c'est ça parce que bon mais oui naza muki OK mais naza makasi na ndenga kati en tout cas excusez nga na pour la thème soko limina pas tena ba kito tena ba makamu nyoto tuté mais au moins ngai mais da fingami ingami ba ignorer ngai na fama mwana oyo mais tala degré mais reloli na débrouillaka tout mwana alala tanzala te nasalaka tout mwana a vivre lipapa basi ebimi na sa sombeli pecho eloko te ezangi na sombe mais nzoka te mère Cynthia abomelanga makambo na ndako kasi alobi yo kweyaka nde bambongo wana apesa ko ba $300 mo apesaka yo il y a de l'argent à renforcer kayo ton cabine no ezikaka tango masu biloko no kweyaka na balnia il nous expliquait en fait beaucoup de choses pour ne pas relater tout Cynthia bon maman apesanga $300 na tuna ye ebisinga te papa na sala kalike surprise. Bon. J'ai aimé la vie, femme sage bâtit sa maison, c'est ça. La joie qui m'a côté qu'on a fait. Ok, va faire un autre centre comme marchandise. Colis. Il y a client. Donc, c'est ça l'agence n'a rien à vendre. Mais plutôt en tout cas, c'est ça. Non, bête. Il a noté. Problème est ça, c'est un petit qui m'a camouana, mais on colle la chasse à $5,000. Donc, fandana. Donc, le problème à $5,000. Mais le rôle, on ne sait pas tout donner. C'est $5,000. Et quand il y a un contrat $500, il y a $300. Dans le contrat. Parce que mon agence a $5,000. Ce qui fait que il faut pour abîmer la carte agence parce que à réaliser que yenda zo tricher yo malheur comme il y a na activité aux sala et aux simba di souté ya moi c'est décidé à abîmer kozonga zonga mukolo agence a boy alobi afuta ye $5,000 pour y aller l'agence est-ce qu'il y a 300 donc 500 mais toi ça na je suis innocent à tout toi ça il y a rien de ça. C'est moi qui m'a cambié le tien yo pardonne do bimisinga na kwa rien mobile moko bena tane na ndaku do na yebe le côté do bimisinga est capable maman oui dans ces souvenirs le ko utolo ba kamnanga kinda raté c'est ça déjà sur sa malheur na ngai ezayo mère oko sala ba faire moko boyo senti que ozumbongo. Parce qu'au problème à $5,000, la vérité, on découvre pas Cynthia. Pour moi, si on a une carte agence, il faut que ça mobile 5,000 plutôt parce que 500 fois 10, c'est qui 5,000. Il y a qui 300, il faut foutre 3,000, il y a foutu 2,000. Ceux qui n'ont pas ça, quota, pardon. On a invité mon collagence. Bon, excusez-moi. C'est vrai. Oui. On a invité. Non, ça m'a rambabi tumbate aya. Maman, moi, c'est Moutou. Au contact, mobile, na yeto, comme si moi, c'est colis. A commencé à l'agence.
Ok, nga mo kutu kono mobali na yebite. Est-ce que on trouve pas normal maman na ngai? Na yebe ça be makasi. On trouve pas normal. Et ça m'a bé. Mais comme là on est surtout c'est comme bloqué. Papa, maman imagine toi. Non quoi kota, non quoi kota. Sora ya kota pardon. Akota penza. Na na pasi ya bongo. Donc kutena ba kuluna. Subitement. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Papa, yon de quoi l'agence, hein? S'il vous plaît, entrez, s'il vous plaît. Yon de quoi l'agence? Entrez, s'il vous plaît. Yon de quoi l'agence? Papa, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Noko. Pardon. Papa, Yaka. Yon de quoi l'agence? Yaka, s'il vous plaît. Prenez place. C'est ça. S'il vous plaît. Noko, bonjour. Bonjour, maman. Mabingo na kombo na. Comme on est à M. Junior. Ah, Monsieur Junior. Oui. Ok. Oyebi ndeko mwasi? Oui, na yebi Cynthia. Cynthia. Oui. Ok. Cynthia nde muto abengisi bino na kati émission oyo. Ndeko oyo ozomona liboso na oza na agence? Oui, dans une agence agence Atandele. Déjà 10 ans déjà. Attendez. Donc on à l'aise. Oh, mais c'est oui, on a yebi. Mais c'est quoi maman? Papa, on me pèse yo tiem tout pèse sur le colo. O sibiramo. O yoki. O lukara tout mo sibiramo siko. Noko. Noko Maman, s'il vous plaît. Oh. Ozo va faire la dance. Mais c'est Ezda Musala na ngai. Na yebi so ya Musala. Moi c'est na yo. O teto yo si moi na yo. Mais c'est ngai bo bengi nga na yebi loko bo bengi nga te. Ko bana ko kizenga mba. Ne oyeba siko. Papa s'il vous plaît. Ne oyeba. To tika ko mona na tepe to yeba ni te. Na pela ta foto tina ko mutu no wa fort yo te. Ah bon? Oui, on est c'est respecté. C'est respecté. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît. Papa, pardon. Démon. Yo ko prendre un batabat. Bina na toi batabat. Eh, yo. Total soko bima. Eh, ce que oyebaki onga lo babongo te. Total soko bima. La go tia vino na danger ndongo to babongo. Yo tia vino na danger. S'il vous plaît. Un faut rien pourri que tu es. Démon. Merci beaucoup. Merci. On est dans une émission. S'il vous plaît. Kolongo ya bilamba te. C'est mon épée sur comme singai. Na ba buri ka papa ma ola la maman. Tango pengi ngai obisinga noko. Oui, mais pardon. OK. Mama, ngana ye awo benga makamu oya nga ya musala. Boyebi singa tegeza mutu fona kutane pa makamu agence. Bobenga makamu na zo mono te. Te ngane mna benga kio poto a traiter makambu ya agence na yo meto so longo après émission. Mingi eza ndeko neni Cynthia. Agence na olobi e umeli déjà. Tala lelo olobi bongo? Attendez-les. Oui. OK, d'accord. Expliquez-moi déjà, agence en est lié à quoi en fait? Maman, au juste na zo comprendre te. Problème ngo eza nini o bino bo bengeni nga awa. Dans la côte na bi kutu te na za plateau donc puisque ma bozunga ba no tuna nga eza nini? Soko takala ko porter tout de suite. Papa soko takala ko porter tout de suite. Oyebi nga ite. Oyebi nga ko banga eza ko komate. Soko comprendre nga oganga liboso na nga ite. Nata ko souffrir yo oganga. Yo. Noko. Soki oyebi makamto bengelo te mais oyebi quand même Cynthia. Nayebi mona mwaso, Cynthia nayebi Cynthia bien. Bon, OK. Pour nous simplifier makambo à travers une agence na yo. Cynthia za fille oyo à travers la carte agence na ngai. OK. Et je déjà temps otozala na ya travers so ya seli musa na accueilli. Lokola baninga nyo sonenge bazala za ye mon côté. Papa. S'il vous plaît. Papa. S'il vous plaît. Mais comprenez. Fais calmer makamba traitamo na qui. Mais la nuit calme le femme petit. Ça ne va pas tout pour elle. Pourquoi pas si bilo basi boza boyer? Oui, des fois tout ça makamba B, je te comprends. Bon, il dit moi il n'a pas fatigué. Je sais que dans mon thème maman la gagne. Papa, s'il vous plaît, Fanda. Laisse-nous l'accent.
Oh, Manaza. C'est quoi? Si on voit que Cynthia au salle en agence, est-ce que vous avez que Cynthia Zananda comme mobile? Maman, ngai naïba si Cynthia te. Ok. Nakende na balabala koluka batute. Et Cynthia nde ayaki koluka ngai na agence na ngai. Ok. Ayaki to sololi ndenge na sola na ba fille nyos tu. Soki na tunaki azana ndako libala, so senga sana ndako libala, yemo kazana aloba yango. Nga sola na Cynthia ayebisanga mamne nyos tu nane batu bayaki kotika na agence na nga. Nga luka Cynthia te. Ok. Aye ko travailler na agence na nga, lokola travailleur nyos tu na zala ba na kata agence. Ok. To ça na ba papier to signer ba contrat, c'est tout. Et ça ngonga musala koki na benga kaya aye musala sai musane azongi, c'est tout. Musala mwezani. Yabik? Oui, maman, tu es. Chose c'est qu'on peut faire un kanga. Oh, non, c'est qu'on peut faire un kanga. Côté. Je sais quand même. Kanda no ça le côté. Papa Fanda. Kanda no ça la ngani. C'est quand même bien. Bon. Cynthia déjà ça. Là, Yuma yo yanki. Mais Yuma maman yanki. Bon, na mukuse oyo azo silika o noko zo mona azo silika aza mobala Cynthia. Ah bon? Sozo tabona ko ba mo to lo mo to bo ma na ah. Sozo tabona ko sambwa boya bombo. Ube pa ni le to cha. Aza mobala Cynthia babota na Cynthia mwana moko aza siko na 2. Siko ndeko. Ozwa mwasi o aza na kata ndako alibala peu importe ba finaliser makambo soso te ne to solo na bango. Bato be ko za dino. Azali mwasi o aza na kati ya na responsabilité ya mobali moko songo zopaka. Mobali yango. Wana deux problèmes ezali ke yo lingi te Cynthia abima na agence. Pona nini? Tant ayebisi bino nga na ningi te bima agence na ngai. Bon ayebisi bino te pourquoi na ningi te? Est-ce que ayebisi bino te pourquoi nga na ningi te ya bima agence na ngai? Cynthia aza mutu oyo asinya ba contrat na ngai. Et ba papier wana ezali. OK. Cynthia tango aye pa na ngai a se présenter te ki aza na libala aza na mobali te. Nga na yebi yango te. Maman. Natambolaka na balabala te oyo nazoluka ba fille boya kosala musala na agence na ngai. Ok maman na ngai. Cynthia ne nazo ba chef Cynthia ayaki aye koluka musala ndenge bande ko nyeso ba. Papa ko ba musala te. Eza musala oyo ya ponaki. Ngane mtu na tinda ki. Cynthia, musala tinda ki bwana. Hein? Moi je na ko luka. Nga ke oluka ya pese musala wana. Obe yenda ko luka musala. Tikela ngata quelques minutes. Te na tikela o. Na tikela. Na za posa na na ko boxo makasi oza na table. Maman, évolue. Maman, ayaki koluka musala epana ngai. Nde baninga subazali. Na yebisaki ekala ngai ndenge ezali pola kokota na musala ngai. C'est pour cela moni ki na bango papier. Na simbaki mwana mwasi na loboko te na bandoko na to comprendre. Ça va. Ayaka premier jour epana ngai. Tango na yebisi ba condition o ngaza nango e andimaki yango. Tango andimi yango na pesi papier a remplir papier na zuna mbongo na pesi $500. OK. Oya ngai. Baninga msuba selinga na pesi $500, pesi $500 pa. Na pesi $500 na pesi yo kende somba mapapa somba bilam e azo tuta mwasa libala ndenge mwana mwasa ki na just na ngo mona ki e aza mwasa ko melte akolo bateki na za na mwasa na libala ayaki salite asu peut-être le papa alati na mbongo nga na pesa e na pesa $500 kende somba mapapa somba bilama somba biloko na mafuta opako omona kila ba potopoto na njoto merci na tuni la na répondre ni na question na yo la ya na répondre na maman atuni nga ya non s'il vous plaît non papa Fanda se calme maman nga ko supporter biloko te nga na ye tozwa ki solution boy ce ka ninga quitter l'agence na ngai elle nga mbongo nga pesa ke x10 ce ka boy a kende ko porter plainte partout à kokende ola tanga na ko tamba na ye na papier pardon ya Fanda na zo ba signer papier o kate noko ah okoyeba
okoyeba S'il vous plaît. akoremettre yanga mbongo na pesa fois 10 nde akite na agence na ngai asignaki yango bien ayebi kokoma aza tobate akomaki yango bien nakokitaka awa te alobaki yango mpe akoma yango par écrit papa naza na bapreuve nyonso tu soki oningi nga na toke na ndenge ya normal na ndenge ya kimia lokola obi mwasi na yo remettre yanga $500 nanga fois 10 justice ya c'est bon Malembe, avant de commencer dans ma justice, Malembe, Noko, est-ce que l'agence peut être reconnue d'abord? Tant que ma solo, il y a un contrat, et ça reconnu. L'État, il y a que yo, aux Arabes, sur tes carabango. Maman, quand le bâti dans les Arabes, c'est tes carabango. Côté comme tes amis, t'as qui? Ce moi, c'est la zone à l'anda qu'on a été à Sava. N'a te kakaete. Ce que moi, na Congo Mobimba. Na ville oyo omona ka basi te batema na babalabala Valère oui pona cadre na tia agence makamutu nabia maman ngai na yo na luka muninga na zo cadre oui bazo te matema na balabala aucun vie toi omona ba temi par-ci là par-ci par là yo o faire évoluer yo le maman ngai ne na zana bango nok na benga bango ki na teka bango na benga bango basanduma te asalaka musala na ye soki aye atali makambo na ye azwi aye mbongo ake nango ndaku azwaka mbongo na ye ake nango ndaku ok d'accord nalingi nayeba bobima ilo mbale po lobi à chaque fois bobima kana ye après ok pesa ye pas client waye nde mutu alobi yango ok nga mutu nalobi yango te alors maman nga sona ba ko bengi nga pona makam ona nga na yate na koya na comme c'est moi sinanga na comme c'est moi sinanga na ndenge nini ya kasali musana yake yene mtaetse mama sinanga ite ya pardon s'il vous plaît Noko mais maman ya toi aussi parle rolobate s'il vous plaît maman on lobi ya ngwana so c'est nga lungu ayela ngambo maman oyeli ngambongo na nga na pesa $500 na nga fois 10 ndenge na yebisa ki na ko changer le côté te Noko ayela nga $500 na nga est-ce que oui que l'état existera quand même bien sûr boluka l'état ba s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît messieurs Junior na kola kisayo Noko yaka pardon fanda s'il vous plaît fanda ah là là Noko pardon papa s'est calmé mon mouki ya sente olobisi biso mingi olobelo te ndeko azolobelo te papa sikoyo oyebi déjà makambo nyonso te ezoleka décision no ezani mpona mwasi tu continues bofuta $5,000 le temps yo komisinga nabimi ivoirien nabimi lokwa mobale mwana kipa kote na ndako même na bafamille na soki bayoki ata bato nabimi lokwa zoba seta yo koma ndumba avobima na bato mosusu obimi na ye moko apoke lisusu seta okoma koni mama nga solution yango ezali seta plus jamais lisusu nakobeta pardon Yaya, pardon, Yaya, pardon. Ndumba Peter. Pardon, Yaya. Kenoko na pas. Tika non. Koganga eko za solution. Je pense que tu dois te calmer et puis tu dois te calmer aussi à Saint-Jean. Moi je pense que na kabelo na mwana. Oh là là. Maman, papa, il faut pas dire ça. Sois cadeau. Comme ça on a une chance. Bota la tête ma chance na bien. Yaya. Wana za mwana. Maman, c'est que za mwana. Te faut pas dire ça. Eh Yaya. Nata kando koloba makambo ebele boende ni plus tard koya regretter ou après que c'est ton fils ou bien ta za mo c'est ton bali. Mwana na kola bunga. Abunga, abeba. Tikele comme cadeau. Et d'ailleurs son alandeli bien, c'est que mwana na dape mwana. Oh là là. Oui. Donc, il y a un comprendre que pas toi le baraté. Mais les autres graves, vous êtes sérieux, vous êtes or que vous êtes sorcier. Eh yo, ka. Kumeka les sous que tu as pas yo et pas la
Mon onta, maman garde butu na yo. Garde ce qui sent na yo. Atika la pona yo di bon. Ngai ko ya kate, soko me ko ya. Excusez-moi. Na koko kendi. Tu peux. Comme me kate, sorcière, démon. Yo, ndumba putain. Papa, papa. Soit tu restes, soit on que rotika lotika, il peut te trouver solution au lieu de l'insulter, papa. Mais la solution dans les sainte nanga les sous te. Abotsa nanga, abotsa nanga, azala kina mobali derrière boui. Plus jamais et na pète cadeau moi. Nani papa derrière s'il vous plaît. Oh là là. Juste. Voilà. Je pense que le lot vraiment tout sougana noir. Parce que cette histoire, c'est très compliqué. Je pense que Totika Makambo Boyete, Makambo Agence, oh oui, c'est vrai. Mon soit comme déjà adulte, ça va capable de se décider quel travail qu'il peut faire. Parce que, mais il faut que l'agence soit est-ce que ça vraiment et bani dans l'État, est-ce que ça reconnu dans l'État? Ce que ça reconnu dans l'État, les agences, oh il faut que l'agence. Et puis du côté de notre sœur, qui est avec l'obligation de $5,000, on va aider Cynthia à côté à l'avocat pour que tout le monde ait adresse, place pour que tout le monde suivi et puis tout le monde en haut. C'est mieux qu'on se libérer, qu'on se défouler, c'est très bien. Naibi que ça fait très mal, mais naibi que nzambaza au sungayo, au zongano li susu nenge ozalaka. Ça va? Ça va, hein? Ok. Toso la cima. Là, tosuki a tolande l'agence wana réellement, est-ce que ça reconnu dans l'état toté? Ce que ça reconnu dans l'état, to ebini to ça. Ce qui peut ça reconnu dans l'état té, to ebinde ni to sala, to roya sabino suite itan ba avocat. Bako amener banquette. En tout cas, tika ete nzambe la biso a pambola biso soki azongite. Côté ande, côté obligé était tout de suite ça limbisa randeko, toi limbisa ete azana on a c'est à colère. En tout temps pour cause va tenter peut-être au solane sima derrière la caméra et qu'on a bien vraiment que Dieu vous bénisse soki azongite to monani barasi. Merci. Na kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebisinga lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe na salaki oyo papa Moïse ayebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda changer maloba médecin lobi oh namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais quand Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie nanga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokaki kodélivre ngai te alors
ntango nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. MK Pacific Prestation de Services, SU, LDA. Une entreprise centrée sur l'apport de solutions d'excellence sur le marché national et international. Avec une connaissance et une expérience approfondie dans le secteur de importer, exporter, transport international des marchandises. Notre équipe hautement qualifiée et spécialisée est prête à relever les défis inhérents au commerce mondial, en cherchant toujours à dépasser les attentes de nos clients. Nous travaillons sans relâche pour garantir que chaque étape du processus soit exécutée avec maîtrise. De la collecte des produits à la livraison finale partout dans le monde, à des prix abordables. Nous nous engageons à entretenir des relations solides avec nos partenaires, basées sur la transparence et le professionnalisme. Construire des partenariats solides, bénéfiques à toutes les parties impliquées, du monde à l'Angola, de l'Angola à la République démocratique du Congo. GPS, Marshall Bros Tito N90 à Andar Miramar.